PDG Adolphe Nteke. Bien filé. Oh, mais tout le monde a bien été. Bon, bien filé bien. Bien filé bien. Oh, hein? Bien filé makambo yango zo panza sango babi mauvais temps et ça dit to beta li solo ya makolongulu yango to beta li solo makolongulu jogot na la jogo na la pe joga na la ti basket trop na lembi banini on a moment makolo mais c'est pas folie pour mango baba la folie commence par les gestes artiste moi loba o no mande fuso comme beleza pe bandela liboma bongo yo makolongulu tenga na uti na kitili lobby na avion to zakite Boti Mbujimai. Tu as na Mbujimai na kiti lobby donc quoi faire na ngai fa katanga de suki na ko pesa mutuku na te pa katanga suki na kiti na avion lobby na ba suki na ngabwe très bizarre anniversaire à moi na ngai na suki ta we katsa suki te mais ala ngoni bomate bon ozangi pe lipapa te bina filmer ici afa bugaza ozanga lipapa te yon ni changa lipapa no o sonde on peut se lipapa te c'est télé réalité na de fata lipapa po morto, il pas morto. On est morto. Beaucoup de fidèles téléspectateurs oh vraiment balandaka site nabiso chaîne YouTube nabiso en ligne au to benga bongo vérité universelle TV ya yemoko boss nabiso to benga le véritable boss depuis Switzerland na kombo ya boss maître John l'apôtre maître John oh vraiment azala bongo le véritable boss ya solo maître John l'apôtre maître John boyebi vraiment émission nabiso vous allez toujours rester branché pour na Rolandango Paradis Musique une émission qui vous parle de la chronique musicale avec votre humble serviteur qui est Dropenza ou les barons jus d'orange Ngunza de la presse et pourquoi pas les capos. Donc les autres bêtes la les solo artistes musiciens moko na combo ya bina filé au asala carrière na emolayi vraiment kobanda et pas ya ba tutu kaluchi kolonga pa ya tutu kaluchi amekara ba test na plusieurs orchestres au bazwa kayete simana yango akendaka bongo ko s'intégrer na orchestre to bengaka light music du Maestro Fabregas. Là, j'en profite déjà pour signaler que Maestro Fabregas a causé un concert monene le 16 décembre Oyo. Maestro Fabregas a causé la bongo na showbiz. Et ali bongo concert rumba cursus concert moko kitoko boya bobina zikida boya botombola maboko likolo bobina zikida. Lelo vraiment tous un plaisir ya royambela bino vie actuelle. L'artiste face à son vie quotidienne. Boromona bongo bina filé. Bina filé l'homme de mauvais temps oh vraiment Villanova di Maestro Fabregas et PC chance il y a co-signé titre on a mauvais temps la télé réalité non une émission banine Tony Koko même c'est un Chelsea na maman sana c'est la temps ah ma bien ah ma to mana biso ah master tu bale la livre bon on a gagné on a émission na episode tozana te pas on a la pomine Japon na dali kolo na ni kolo mabe kota Japon yo bit tara ina kitata izine ana kini pena amna bien la malendo mola na boy donc habité non quand on photo la tine là au moins on a blues à pleine hein blues à Philippe pleine pena donc moi le batterie a été biso le bela to ha ko en mode comme on met ça dans le film Guilherme Monde Pantac toujours l'avocat ça Fabrice Nteka le boss américain lui c'est mon patron Fabrice Nteka boss américain monté maman Mazé Fabrical il était dans les vidéos beaucoup aussi va base belé va venir na ngai toto tamunga palace donc base belé va venir na ngai Patricio de Panama ba Christian de Cornes base belé c'est bon kitoko amour mais tu es télé-réalité oh bina fila ko bokima bwende oh masanar no wambi wana bwaka yona ayo tala bangwa masanar no wambi wana arno wambi oboyoka ayo masane ya bwaka yo boss yo arno wambi yo arno wambi yo il y a beaucoup de toilettes une toilette écoute oh
Ça c'est au Gucci. Manati na ngana. Hey. Milimu. Tu auras bien. Donc ça va qu'ils sont morts. Hein? Yana. Oh. Asel, adundi. Merci beaucoup, non, comité, non, ça n'est pas. Tata Ibimba. Tata Ibimba. Hein? Ouais, ça le temps. Oh, c'est l'autre. Je passe on est dans le chat. Là, ça va. Bana zona lo wa yaki kolima ona wa pembe kwa sanga bodia pembe akati. Kola tabe so bibi sika sika kola. Chopo. Boro ya bomo olu. Ah, si moi je suis là, alors bah ex voilà bah ex il y a bah ex aligné un peu trop mina filé vraiment tu vois siko palin siko tu vois que tu as là bah kokoba en plus c'est le lopeza anniversaire il y a bébé nabiso meradi donc la fille a question bozo mon eza bongo moi na bina filé aujourd'hui banga 5h à 6h di banga 6h yema non nzema papa atama na baba zal kakamana kokamana kizengi mana ngai koka ya boninga bébé atana zana reta ya kotambola. Merci beaucoup. Là c'est la fille à question moi na bina filé le long la télé-réalité na biso te se retrouver pe anniversaire nae donc yango to sur la bina filé to komena Jacques ah papa kokoba moninga biso ba kongonde zalat le lo weza niva mwana fona na papa koko ba père ba koko na e amona bango ndezala kaka mais to moni mwana muso aza pembe yaza na oh DJ Fonfon oui bien ma papa bina filé yemba nonda
DJ Fofo yemba londam. DJ Fofo yemba. Hein? Ah DJ Fofo bonyo yemba. Pecho ayemba nsema nge bandeliti suka. C'est que vous avez mon courage. Je peux pas malelo. Oh. Yona bagina zoaye ba fete na bébé Miradi beba papa. Leke Ephraim. Papa ba rami balé na monde ba beba papa. M'a profité pena pesa mère na bango mbote parfum bo malgré séparation si kota wana nyo sama banzambe kanisika pour anniversaire à moi na. Oui tango kanisa bambuma. Tango sepana bambuma faut kanisa quand même nzete. Faut kanisa quand même nzete la télé réalité to lo la réalité. Comment vous quoi? Non rien. Mais azam maman ni maman bango parfum boma amusika. Aotala siko betango otala boya mona quand même ki a bana na ngai malgré la tika ba me ba okola papa ba mobali ao za bien na bana hein parfum bo maman ni Ephraim Miradi bambote belé na beau frère P hein mbote kasi bo siko to benge nani siko bien filé to combien toi chez Bakokoba. Les photos qui t'a alors. Photo qui t'a pénal. Ça va tout. Il y a le PDG Adolphe Nteke. Bien affilé. Oh, mais tout le monde est bien. Je bien affilé bien. Bien affilé bien. Oh. Hein? Bien affilé Makambo. Il y a un panza sango babi mauvais temps et ça dit ça l'amour ou bien au sein la kiltini au tambola makolong. Mais non, t'as pas parce que belle mande faut belle tane na. C'est on y a sonné na lobati. Non, vraiment bizarre. Faut aller dans des salons de coiffure. Pas petit dans la gloire attendre mais ça on katanga cheve mais na juste tenter de akoka donc makongo le ça on l'autre là na lati basket trop depuis na ndota mona kata car banini na car ya mutu na ngai Cédric Etumbachi banda le grand le patron yem to kozwanga banda tongo na palin toke na ba supermarché na mwana Talaka bébé Miradi bébé papa donc tu es solo l'histoire ma kolongulu l'histoire na moi ba trésor bon c'est pas autre les cas trésor bon c'est donc kati quoi si comme ma kolisolo ma kolongulu tu comprendre très bien expliquez bien son nom je le rappelle trésor bon c'était consult ouais on côté la biso tobeta lisolo ya makolongulu yango tobeta lisolo ya makolongulu na la jogo na la pe joyanga na la ti basket trop na lembi banini on a tamo mama mais c'était pas kota c'était bwana c'était muta poussa biso c'était ali o mona na tende ni ba mona trop te ba mona na ya tele 30 secondes yeyo c'est que tumba chibanda yeyo lui c'est mon patron au jeep na yango c'est mais lisolo mi c'est na makolongulu be lisolo Fabregas vraiment mi ça Fabregas comme ga makolongulu tozi rapport à makolongulu on ba le belé. Bon, au moni artiste ngala bengare toujours mais chanter au monde entier. Yé ami la sarate aza simple comme bonjour. Yé ndengaza boye ayebi ke auta na mabele. Arozong appelle na mabele. Ya moni anniversaire ya moi na toye. Yo morozo mona ba tu baza déjà plein. Yo moro yebi déjà filé déjà za déjà moto yo aza déjà yanga yango moni na ye na ndimi na ultimo musika na pour anniversaire ya petit Miradi bébé. Je vous rappelle que gâteau bozomo ne ultima direct de Tonto Chamuna Palace Tonto Chamuna Palace bientôt au sangisa manda na c'est le Juno Tonto Chamuna Palace donc vraiment un gâteau donc kalamingité to zala vraiment au CP la bino pe ba e bozala rapé bo sala rapé maramba boy talama Miradi bandela no libanga no Libanga là. Qui s'agit parce que regardez les caméras, le anniversaire. Libanga là. Miradi quoi. À 5h. Merci beaucoup là c'est Miradi donc azo rappeler na bana nyonso ke ya zo libanga il y a 5h donc vous comprenez moi na star à star. Bien filé. Est-ce que qui se met à la musique? Qui c'est la qui c'est ça qui sa musique est ça motema. Malam faut motema malam. Qui sa musique qui sa mamutu. Faut protéger motema. Mon robé bisanyo c'est motema faut rapembe. Motema no fait ça bien. Nzambando bundela yo nzambando sunga yo qui s'est arrêté na ma musique et quoi qui veut osala mais bon muto akroya nango net ngai bona akroya na kisite et puis na loba ngo mugonga na kota ndako nganga pona ma musique na bela liboma
Uto. Mais les bons mango peso banda siko et conscient. Je l'ai pas ma colongulu nae. Pour les bons mango la folie commence par les gestes. Artiste moi loba oh non mande fuse comme beleza pe bandela libo ma bongo yo ma colongulu. Tenga na uti na kiti lobby na avion. To zakite. Boti mbujimai. To ala na mbujimai na kiti lobby donc quoi faire na ngai. Fa katanga de swiki na ko pesa mutuku na te pa katanga swiki. Na kiti na avion lobby na ba swiki na ngabwe très bizarre. Anniversaire à moi na ngai na swiki ta we katsa swiki te. Mais on dit bon matin. Bon, on zangi pe li papa te bina filé mais ça fa bugaza rozanga li papa te. On dit changa li papa no. Sonde on peut se li papa te, c'est télé réalité. Na de fata li papa po. Morto li papa morto. On était morto. Il était minimum makambo vraiment bino mo boyebi sekele na ngwa. Bon c'est bon. Da to kokota na biso to tala kokoba. Ata mwana baba azali kaka mwana mobali azali mwana oya mwasi azali kaka mwana miradi nanga beba papa. Ok. Da to kota na biso to pusa na biso to pusa malembe. C'était kalinga lobani, c'était kazaina ligamba ba. Bon eloko na lobaka moni filer eloko lobi ke bakisi. Elonga na sepela musala obina filer zo sala. Eza d'abord travail. Eza travail moni lelo full boss esika zali na maestro le maître ayebi musala na ye baza bato vraiment ba bosaka ya jeté. Eza d'abord musala eza kisite. Rozala ozana kisi me webe loko moko te. Tozo mon le bela bato lelo yo moko yebi. Parmi ba journalistes au monde entier lelo yo bazo tala biso partout. Oyo bazo ganga me ba na rien. Musicien kaka ya fabrica sa lekina ba président na bango. Yango maestro lobaki obite photo fula ba petit to fula po ba mona na monde entier lo lobeza te. Yango moni na na anniversaire petit Miradi. Bébé. Fils à papa. Bon to comment poussa na biso parce que to otala koko. Bina fila kotia. Bina fila zab. Vraiment full boss. Gâteau bébé 8 ans. Bébé soit gâteau. Nando kita gâteau na yembele bon anniversaire te. Bébé Miradi nando kita gâteau na 8 ans. Obi là on a sepelé na émission na et tombé jour moi bien, jour anniversaire à moi nanga. Non yembele déjà trop. C'est quoi yemba kuna. Chaque vendredi yembele vendredi samedi. Dimanche à payer pour lundi check. Ah toko to moni pe kokoba za mpanzi wana. Opesa pe kokoba mbote. Ah yoni petit nango akola te. Zora biso to poussa na biso. Koko. Za nyongoni ya mapa. Jouana na defa koko abwe. Na defa koko lipa te. Luti azaka na ba nyongona lipa koko. Ah kika. Afuta nyongo te. Ni beno ko no boko. Lobi? Beba nsoni mudongo mo. Afuta nyongo te. Na lobi na so mudongo moko. Oh, mulango mo to futa te. Ada nyongo mapa kombe. Futa ba nyongo te. Ala nyongo mapa kombe. Yesu ko zanga de samsu zamu tafutira ye. Oh, zamu tafutira nyongo. Na musala salaka. Zamu tafutela nga. Nga so na ga ana defa. Zamu tafutira. So na defa lipa. Yem tafutira ke ba nyonga lipa. Merci beaucoup. Là, c'est la grande mère vraiment à bien filé de Bomona Kaka. Donc, toujours Kota Siko Nandaku Awa. De Bomona vraiment. Donc, bien filé. Ah, bien filé anniversaire à moi. Tout le monde va sani, banini. C'est que Marambeza Royinda, full boss. Marambeza Royinda, vraiment. Tu as une mission, mais à la grande surprise, tu as au Koutana. L'anniversaire, il y a moi, il y a bien filé. Et ça, là, ça va sani pour mon arabe. Tu peux te battre trop. Là que ça va mon vraiment donc lelo et la surprise monene. Na cheba kokoba chama na la kanywana oboyo la ça bien fila bo la ça chama na ngala no la muta koma na ebite boso to kuti moi simita koma dans ce que to fan na biso to meka kosola bon mkena bina filé to pusana na zone ba tu ba olamba bon yonde tuna bango yonde tuna ba mamono soki olinga ba filmer bango. Merci beaucoup to poussana na biso to fanda mais Miradi azab Miradi azab Miradi yo zana katikati ko za peme na papati c'était fanda na oko fanda teza ya binoti
les émissions donc ba téléspectateurs ba fidèles internautes de bolanda biso l'artiste qui bomo naza artiste oyo a sala carrière ne moulayi aleka pas tutu kaluji que to pesi bambote belé vraiment azalaka pas tutu kaluji a sali carrière ne kuna kolonge pas tutu kaluji nde a s'engager siko na orchestre to benga light music mais lelo bazana light music na bango to benga Villanova l'artiste a eu la chance ya ko signer titre moko to benga ngona komba mauvais temps. Aujourd'hui la chanson que je vous parle maintenant mauvais temps eza nzembu oyo lelo rien à dire vraiment na ba hit parade nyoso nzembu na ye titre o asignaki na koma mauvais temps eza toujours na top donc toyaki vraiment na palin poto yamba ya propos nzembu wana toyoko kutana na anniversaire ya mwana na ye yango bomoni toyepe a epa kokobar na ye poto meka vraiment ko sala comme biso pe tozara de la famille yango monika kokobar pa biso nyoso to andenge moko tozala ba nyonga mapa mais bina filé parlons maintenant à succès ozo sala mauvais temps ba te belé ba pesa ki o chance ki chanson oyo au signé qui titre na kati ya Villanova au Fabregas aloba eza hors light music o eza featuring ya Villanova na Fabregas bat bandima succès ote est-ce que yo monta on sala nzema on croyait qui vraiment que ça la mambo et sali o man na nzate ngana eba na ezalongo be o mona na paniquer succès te na ba mike na mikolo na sola na mokane na sola na bango muto ebinga veut sexara na sexara ebinga veut amtakanda kana donc na carena ebinga mutakisi kaka le monique na changer te attention que na orchestre na biso lelo ba biso po bato soir na ça sali succès moi muto ebungi amoki mare pa mo rep retard go dans discipliné na mambutu pona eba musala no so linga so sango bien et puis so samela bien so samela nzamba solo o se confier na e o réussir kaka na eba ke ezala boye na eba na ngai parce que na linga msa na ngai ya msanga koli na ngona botami na ngo ezate ke na bandome kango non tant no se lo mo faut assurer que na ça eloko po un jour na réussir donc na eba ke ezabwe et puis na pesa nzambe merci parce que ngana go eba mais nzambe ne finalité mamnyoso yena lingaki sa subwe ne sali en tout cas merci na nzambe na batu nyoso basombaki cursus na batu nyoso bayokaki ngai na nzemo na nga mauvais temps merci na bango mais bien affilé DJ Fonfon boye neti mwana boye pena ebi nzemo na bakoko DJ Fonfon okoye mandam yemano ndam atamana baba zali kaka mwana koka mwana kizengi mwana ngai koka ya bolingo bebe atana zana reta ya kotambola jela moko na nani fofo simanga na loboko tokende longo Fabrice teka na ngai après la pluie vient oye matin fonfon bandela na côté na yoka ya abwake loko monde mayeso abenga ko bina filé bandela na côté na pas moya obwaka ngo susu ketongo akunde nini ela côté ne andeni DJ Fonfon awanga komaki mauvais temps la boya vula enoki na motema na ngai ebukinda ke kwa isi na batol lelo na komi kolala libanda ya motema no teka na ngai ata mwana baba zali kanga mwana même kolo maestro Fabregas alobaka no azo peso nzembu to ebite o santaka combien o santaka ndeni parce que tango kotaka orchestre wako kuta baninga bayemba mais yo yemba gite album mo le cas je pense que salaka ba ker o joaka ba solo vocoté aya o ya uta ko landande o ba pesa ko chance ba solo voco siko tango Fabregas abage bina filé il faut signer titre parce que ba uta Angola o yo polinga otikala na baninga no bandeko ba Ibrator ba ba dada mais yo yaka Kinshasa mais sur Fabregas a pêché confiance que jour à l'obara no ki o chance pour mon andine am jour à l'obara nga tsanzembo ya jour à l'obara nga te jour à l'obara biso nyoso tout ça l'album Kirsis l'album des groupes album Villanova j'espère je pense que biso nyoso toge bien et ça déjà maestro ko nima o pesa biso nzembo na moment o biso humilité la musique pena à part ya bandenge dans la carrière professionnelle to humilité makamunde to ça la Villanova ata presse na biso maestro so tali bien bato ba comparer na ye ba ta âge na été ba ta génération na été au moni scott âge na ye
na makambo sala e kokana te makambo leki âge na munene ya moni bato musuba oyo ba jaloux mo mutu musuba mona maestro sala loko musu maestro eloko sala o maestro musique o maestro beta lelo makambo maestro sala lelo ngaya musu na sala quand na 40 ans maestro ça on a moins de 40 ans donc on a beaucoup de chance ya na 40 ans sala ko leko ya le o ya sala ki na peut-être ça se comprend donc biso to na net ba biso ba materazi ba 10 match ba Cherry Migler toi ba tout le monde to na biso ra lobby na musique obi orchestre na biso c'est combien d'années c'est 4 ans depuis toi na light music tu comme na ville nova to sali à 4 ans mais ce qu'on a 4 ans combien d'albums to bimisi na 4 ans il y a pas mal le lobby na filaza reconnu partout ba to bibi na filepo mais soit na bolingwa motema na ou mais la musique té oui, orchestre mon beau, ça lui 2 ans, 3 ans, ma passion nzembo. Omoni, na humilité. Donc si maïs soit baki opesa biso ba nzembo, bon on sait qu'Alain a confiance na biso, Alain sir na biso. Biso pe na part na biso to be photo zong selera auto, zong selera eza récite. Moni. Ya ngomo ya moto lo ba onto ba moni na auto lo belo mo a. Orchestre na biso humilité. Makamu na biso neto sala. Eleki minene ngo ba to ba chaka biso ba ol sotisa biso ba génération. Au moins, on a vieux mort de mon colo. On se comparer à maestro. Bon, se comparer neni. Maestro a naé jeune. Ah ça ne musala ne. Musala le qui âge ne belé. Et on a chaba on va vertige. Si go ba comprendre. Makamo ah ça la bonne neni. Biso go to sala garanti na âge naé. Moni le lobo na nga ma bête na génération oyo. Surtout le monde ba vient na biso ba Koffi Olomide. Ba vient na biso ba JB Piana. On a ba koko na biso. Ba vena biso ba koko na biso ba Noël Ngiama ba de la forêt hein toye mukie pas président na biso ferré hein toye mukie boye mobimbate mukie non ba toye mukie par rapport à batebele au président ça sala ke ba yebana président ferré sala ke ba yebana lelo ba za penate et belé ba plus yepe ba mise n'est pas autre peu ça bango ba chance au tsa banze mo meto mo na hit parade bina filé toujours premier na hit parade te wana prendre na lo ba na lo ba Tanyo soka makambo bina fi. Non maman dans le bac. So na be mukie pour la plupart bateau yo président Ferré à sala ke baye babango. Le lo ba te 100% au moins 10%, 15%. Bango tout mon wa longwa kenda boy au moins pas comment les gagner na TV en boy appelé président Ferré. Le lo ce qu'on a génération le lo. Hein? Muto a sali bateau. Et maestro. On a ma bête na orchestre le lo. Il y a des 10 ans d'orchestre, il y a bien été. Après, je suis allé aux États-Unis. Aux États-Unis, côté Fali, aux États-Unis, orchestre na côté Air Kibanani, bandeko musuba auto kende États-Unis, côté héritier Watanabe pe Air Kelim auto kende. Donc bango de ba mikolo. Groupe chrétien moi des Arakato kende États-Unis. Et on a pas moi. Ba to ke États-Unis. Bango de ba mikolo. Vous comprenez ce que maintenant le badon moi maestro là même si on a le banane maestro là mise à part nana ma bête to biso ke na pays mususu na Afrique ah bo biso na to ke na biso na pototé mais to bi ke lokwa to sa musique bien un jour musique e benga biso to liko benga pototé musique ne fo benga poto to lite ke biso monde to fandi to ah photo ke ka poto po bandima biso photo ke de kaka te biso bino bo cha tembete biso to sa musique bon pour na tembe bo cha tembete temende nini na comprendre ko cha pe tembo ke karati tembe nini okena makasi bino mo bokena makasi tembe o tembete mutu tembe eza eloko mo esalama pona mutu nyoso parce que et dépendre na likambo mutu ochela tembe yo boya tembe nini tembe basanlango ezali to kuta ngo tembe za ndemo ne to kuta okay tokuta mama tokuta papa ya ba mo ya makambo za donc mutu so a tembe c'est ka sir na likamne o acheli tembe ngapana mama ngana chela tembe na pena mama ngana chela tembe te yo tango to kona na pe ba to tembe te et puis mutu yo lingo sa o lingo kotisa ngana na mama nzambe para na ba tembe na eti olingo loba na président héritier te na lobby na ete wa yo nde lobby on a papa on a master idole na musique za on a master idole na musique za be kama lope moya wa mkola lelo jasuka donc batu musu baba yo yimba lo héritier pe ndi ozo ape ba trace na même na nzembo wana ba Holanda linyema ba lo ba lo yembi pe lo wata ya mabete a grand chanteur mboko to ba on yemba
na ba maestro to mo yemba na ba président faire cher des poules biso to ala na ba ndako total ha bango to lulaka un jour fona sa boy fona sa carrière boy ngai so de ba to baloba ke na yemba mwanda mbulo ko la président héritier ya mabete c'est que ba changa na ligne mo boy hein ba changa na ligne mo boy un grand chanteur boy ni surtout pas ça la trop pour le président na bino problème ezate nzamba salela mutu kana sima mutu o mamo yo ba yo mutu yebya ngonga azala te yo ba nimbulo o liboso ngape na ebite ngape na lande ndeko mo chroniqueuse abiki héritier wa tanable sala trop pour na maestro Fabregas tara c'est chroniqueuse azoloba bandeko ba yo kakiti et la problème était ce qui un président héritier sala trop pour na président na biso maestro président na biso pe maestro a sala trop pour na biso a ça pe na bateau pas saler la pétro ezaka parcours à vie ezaka parcours nzamba salela mutu kaka pas mutu ceux qui chroniqueuse wana yo tala ki wana à 8 ans le baké président héritier a sala trop pour na président na biso maestro ezama bete président héritier pe a ça pe na bateau ba saler trop tant y a pas ya ki wenge sika et là normal nzamba sala na via mutu omoni nzamba sala kaka pas mutu nzamba kitabo ete pasa la mutu nzamba kota akana canal mobwe akoti nzela mutu mo pasa la mutu mo donc c'est ça ngana canal sikut ce qui na lo bayi que président na biso maestro ando beta l'orchestre ya wata wana ndenge sanga pass ba ngonyo so ba na ba ndo dépendre pas igwe koko na biso ranson ba ngonyo so ba dépendre et puis baleba tu balebwe makile tout anaki atanga pene na bona groupe na biso to biso tout ba master amour et renard mais na ba piringa na mutunya so taza piringa na bike o piringa par mama musique to kutana na ba parler na bike lobi atana kufi yeso amoni miradi na nzela ole kaete est-ce que pire yo pesara ibrator le lobo garda ba relation ni nae tout ça ba frère sauf que to kabona na boulot ba relation en bien la relation non bien on dirait yo bandoye bagyo zo place na lelo ata ba chef d'orchestre était mais lelo rien à voir bien affilé tu étais sur toro ba rolo ba chef d'orchestre on a pour ça ba titre on a terre na monde place ne ezalende yo expliquer non place n'est pas d'agi chef d'orchestre lo ba te belé ba lo ba yonde mutu fu ba chef d'orchestre parce que bota au sala élection qui chef d'orchestre ne on a biso 10 match mutazwa kiango biso kuna to un système trimestriel. Bon, après 3 mois, tu votes à chef. On est à Villanova. Tout ça, après 3 mois, tu votes à chef. Et là, chef Nabiso Francesco Tochi. Si tu as chef Nabiso 10 match, tu as un système trimestriel. Donc, tout ça à part trimestre. Trimestre, tu as le mois, tu as en tout cas, net, chef Nabiso 10 match. Sali coup de chapeau, comme Babiso bien. On a bête à peine musique pour notre chef. Soda Moulongo sali succès andenge minyo boam nani Juno equaliser abanda oloba Soda Moulongo. Soda Moulongo. Soda Moulongo. Likili. OK, c'est bon. Non, préféré dans Soda Moulongo, mais boulot nanga. Non to lo bana. Non, ce qui non c'est peu la coutu. No benga Soda Moulongo bongo. Ngai na zananga Soda Moulongo. Bengi otende bat baloba. Problème est ngai bina filé Hugues Maluta. Papa ne fera même miradi babeba papa. On préféré na zananga Soda Moulongo. Mais musala na ngai eza Soda Moulongo te. Le problème est qui bokonzi et uta pa nzambe. Nzambe mtalinga. So nzamba lobi ke un jour na ozala chef na Villanova. Ozala on so penza maloba ke tina olongwa. Non tu quand ozala chef te. Mais ozala ngopete. Sous deuxième nzembo mona ra oke ça l'orchestre. Pour mi chef d'orchestre na longwa na nzembo moko cha sali orchestre. Yazaye na ngai na si so tali ba kombo mona bien ba kombo kokanité. Bataille kokanité, batin kokanité, bekolo kokanité ngana mkongo ya mkongo te donc toi batuma te. Toi no betane orchestre moko mais toi batuma te. Ah d'ailleurs za mukusi ya za mulai. Oui bit. Na batuma ta biso ba ebi. Po nyo na po sakana lo ba mabe émission na. Na tindelo mabe te na détaillé car yo mukusi ya za mulai. Je suis un enfant très bien éduqué, bien instruit en même temps donc je peux pas. Wana lo baloko nga na tinda. Maman linga bela linga ba polémique na ndala pa na bi titre okuma. Na romani.
bina filé à popoli banani oyo afingi Bino boyembela pe ba chroniqueur na ba chroniqueuse à Kinshasa ya lelo. Merci vraiment pour la chanson ya Maestro Fabregas. Biso fo moi to lobi X bino metele biso a na 3 belisus. Ena kitata. Ici ena kitata ici na bilamba tout cas yo na habité ena kitata na beso mbote na Belgique. Ena kitata. Lobby bien filé mais ba solo voko na ya kalati. Nakumisana enam kasi okobwaka ka epe na ba solo voko kala babosana ena kitata mtasala yana lata ngai na ba chance ba mo tunanga yango yo fana na Belgique oyaka ko ya to neni po une semaine ile ka bekoli en tout cas ena kitata na habité et puis na bosani te choisir site ya talo maman na lea na kali apese ba mbote belé sekali. Ça biso mo nostalgique ko ba fouté ba biloko wana kala parce que mauvais temps pilang et di musi bilo onyoso. Mauvais temps Shakira Gucci da somo ya Flora. Laisse-moi mon cana et mon nene zalaka tanya sale sumu. Nga mo beti mbonda elangi na ngonde mobini. Nanya bini la plaisir nanga nelengi na ngai. Tana ba mwana lela zema papo pimwe. Na chala yo motema na zwa eloko. Upesanga na moyo yo butu epimela ngai. Ozongisela ngoyo mokile bungisa. Ebi na ma parti o kala. So taliba concert na monsieur les cas so na ma vocal na ngao. Non ko tsara parti o. Ya frère na so Moïse Matuta. Non ba na chala yo motema na zwa eloko. Upesanga na moyo yo butu epimela ngai. Mais bino ba musicien tout le monde beaucoup moyemba ba musique nzambe yo ka bobo koti boyemba musique nzambe ikomi ni nyongo bo lingo bongo la mtema nde baloba bino bozaka bata mikili boya siko na ngamba nkolo tiana mabete na génération na biso pena biso batoto milobilo bien muto ayena ba jeu ya bina filé so na mba vocal na ngamo bena ji parti nzambe na kotisi so tal même na nzembo na ngai na immortaliser Sœur Marie Misam bon tema to aller dans système en minutage. Moi, coach en a été. On a immortalisé dans des moyens. Ça n'a pas ça me faut que ça aille. Soyez nous amener maintenant miradité. Hein? Soyez nous amener maintenant bien affilé au Nazate. Net comme nous amener bien comme on a bien affilé avec un frère Ige. Mais frère Ige, nous monsieur Zobima la rate album moi na Kirsis au point intervenir makasima. Toki soupçon qui na clip wana bulati ndenge mona Maestro Fabregas eza façon ya ko honorer yo be eza façon nini ba jo ba cho peme na Maestro Fab bino bo fandi liboso bandeko musu na sima na nzembo jina PMF ba cho liboso na Maestro bandeko musu ba fai na sima wana eza nini wana clip wana ne bimite yo tala toki ka sango Bana question ba kolongo lezo sala vraiment bien fait baninga bazongi na sima na chef d'orchestre azongi na sima yo mbolo soda mulongo oleki liboso bo fandika bino na Maestro Fabregas moi Maestro za père na biso nyoso biso tout wa bana na concept a clip wana eza Maestro mutapesa kyango yaza maître yemo ayebi po ani na lingaki esama bongo moni peut-être pesa ba réalisateur peut-être Maestro yemoko ayebi le pourquoi lingaki esale lote. Et ça, les gens, nous sommes déjà bon, mais soit yembi, yembi. Pour alinga qui a pas sa chance, voilà. Il y a yembi, donc peut-être alinga qui n'a une chanceuse à l'aile, na image peut être bon pour correspondre à un enzyme. Pour tout le monde un peu me belé les gars, moi maintenant, muto yemba passi, ay manzemo que on y quoi mais attends mané na jeep. Donc moi un clip nanzemo que nemo. Ba bangi ba obule le roi pouvoir, le roi ba opé son pouvoir. So hyper na biso apesa nga pouvoir ya mabete na nimide mutumona te na mukilo aboya pouvoir mutaboya ngwa tata so hyper na biso Maestro apenga pouvoir na ko fula de ko fula pe yo ya mabete mission nyonso alinga ba fula e so moni mission bon nga mama azalu kuta hypocrite puis bata bon ba koma ko finga sukoleka. Quelque part, on doit reconnaître malgré boulot nayo, malgré ma capacité artistique nayo, mais Maestro Fabregas a autre le beaucoup pour que liboso. Mais Maestro a chaté, Maestro n'aime ta tsaka. Boulot nyo so nga batu baye bangate. Batu baye bangate. Koye manga nyo so na yema na mukili. Batu baye bangate. Batu baye bangay pas Maestro. Dans la bande carrière professionnelle nanga et pas Maestro. Nanze mo mauvais ta contribuer nani na test. Et belé.
ebele donc déjà ngana ki na nzembo na le épave na ki na le épave na orchestre mais soit chepine volant atie carburateur atie mamutu car etamoli no moninga bongo atie ebele apesi ba boule ebele akotinga studio bien salenga clip bien et bato basa clip nanga bauta Brazzaville ba foutel bango mena billet ba ye ba loger bango en hôtel mo ba lalaka chaque jour ba liaka pour basa clip nanga tant ba session ba zongi juste yemba nini mo juste mauvais temps linga ko apprendre batu nini après la pluie c'est les beaux temps babilo mo ata mwana baba zakaka mwana mauvais temps na noib ça isa kaka na noib ça batu moi chérie ça mobile linganga tana bolingo oyo mama linga mwana nae ataza mwana baba ataza mwana koka kobota déjà mwana ya baba to kobota mwana koka ya mauvais temps pona mto ala na zemi okumize mi mo 9 mois apo boti mwana ba chose que mwana no boti andolo baté to andota molate na limite na mama na mama za nesengo et ça non mauvais temps mais après so comprendre que ça mwana ata balobi mwana nanga za baba mais là côté quand même classe à baba Omoni, donc na côté quand même classe à baba. Alors kizengi na côté quand même classe à kizengi. Peut-être lobby à kokyo sunanga ne lo mobwe. Parce que moi ça zo le la bongo na bolingo. Dans zo bisamba na malgré ba défaut na ngai. Malgré ko tonga ba to ba tonga nga pa na malgré ko zanga na ngai. Na bi kenga to kokanité. Tana lo banzela moko na vitesse love. Simbanga la lo bako to ken mo ba bolingo le lo tana kine na bise koma au moins moi ça licencié. Mobile a ta diplôme d'état joité. Go. Merci beaucoup nos téléspectateurs. On a bomoni gâteau siko tolé kana cha anniversaire. Lelo vraiment ils a pour nous ça la paix ba Shakira Gucci plaisir ba ya Flora Pambani ba vena biso vraiment to bossa na agence Soleil Nganzama tonto héritier Minimbu japonais au Kito il s'habille toujours à Yoji Amamoto Pacha Miliki à tout ainsi que Warko de best au album né 3e guerre mondiale les obi makalamingité ba Gisha antivirus baza vraiment ebele na mikilia poto papi pingulu son excellence Willy Kalume tobo sana raté ya Flo Pambani nazo zelara bina filé to comme na biso na mosuka pour l'anniversaire à moi pour l'anniversaire moi on aime joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Miradi joyeux anniversaire Lisa papa na nute kokimanga na nute bébé le PDG Dolphin Teki et c'est qui c'est la moine et c'est un bot avant bato esanga yo pena ono ne loko to bota boy tala sko lelo tonza ma mo pesanga mo eloko na ole ngona ba na ngai donc on soit pétant lobby bazata na mabele so na kufi ba ke perdre cette tikele biso donc nzambe merci aïe je vous rappelle que baza poussa la peine boyo kike nga poussa ni peine bébé maman ne froime Miradi ma bébé nanga la jo muzombo la jo c'est bon. Là je salue Hakim Pemba et Kobo Sanate Prince Mikani Oya Mama Souzambula Nabo Sanarate Shakira Gucci l'unique sponsor qui me reste ainsi que tonton héritier Minimbo Bazalara vraiment ebele ga SNTLU bancable. Oya na fa mazate ya akene classe ya na chike banene. Ah bon ya bakata gâteau ye frère mi nganga za.